Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Mbote bonjour na balandi ya Congo Check Check TV zanga ya bino chez la Kupula chez la Kupula mwana muluba ndenge to mesana ko eleno mambo sika lelo su Congo Check Check elongo na journaliste na ye chez la Kupula ayeli bino makambo sika mituna eza ya bino biso de to ya no la botu na biso pourquoi boni boye ba bon voilà to pesa bino réponse à makambo na bino na ba ina ko pesa merci na mon boss mon patron na benga Keming mon fils Sibu Mutombo Chipanzula ndo ya mwana nga Kairos Mutombo Chipanzula natanga bongo ko sala ma bien pourquoi pas merci na Metiti Moza derrière caméra nazanga mo côté na plateau nazanga bande ko na nga fo boye ba eloko ni to fandeli ya poto débattre to yebisa bino boye ba lelo sujet to zana ngo lelo eza to zolobela sur polygamie na bike na ndako bo fandi bo kamo botuni a pona ni lisusu ya polygamie makambo esila te banda kala banda bokoko na biso ti lelo ezala kaka yango tento partager na bande ko na la sur polygamie. Polygamie na lingala ezali ba mabala o ezalaka papa bali basimi bale to misatu nakati ya libala yango to yepa na bino to tuna moko na moko azana na plateau on peut sa vie na e polygamie za mabeto eza bien to mona lelo papa boti bana na e na mwasi moko e koma non tenga na mbongo na ngai belé il faut na kende ko luka deuxième femme soki na deuxième femme te faut kende ko luka troisième femme yango nazanga moko te na plateau nazana bande ko na ngai ba partager avis mon nga to e ba soki eza malamu to eza mabe mais titi ma derrière caméra ko fongola to mona bande ko nazana bango na plateau ba se présenter moko na bandi na ndeko aza mpanzi na ngo ya mwasi et na priorité na ba papa na yimba ndako bogangite papa photo banda na ba papa bonjour papa na ngai Bonjour mama journaliste pesa bandeko oyo bazolanda biso mbote ba opesa bango kombo na yo na pesi na mbote mingi na PDG Mutombo Sibu Kadia Bikaya. Oui merci ndenge ya permettre que na leka na bididi. Alors, na goko pesa batu belé mbote te po bazay belé mais na pesa quand même 3 personnes. Na pesi leki nanga Jean-Marie Mbenga na Belgique. Oui. Na pesi camarade nanga Emma Kalemba na Suisse. Bazay belé bon. Pesa kombo la yo bande ko bae ba bandi mbote ba ebi kombote. Excusez ngai. Kombo nanga Mubenga Kalala Kadia Bikaya. Ouais. Merci de connaître moi c'est ça mon pandi soko pesa kombo na bande ko balandi baeba bonjour madame merci beaucoup chez la Kupula zamba de sauter oui oya bino darling donc la canon na moi si ya mokonzi ya botama mbugo ka sentiment oui merci beaucoup na so guitare na bande na papa la bande na babi priorité na ba mibali po bangonde basala ke biso to zala na zongi lisusu na mpanzi na nga côté ndeko na nga mususa moi si aza côté hein to so partager na banga vie soit ko se vanter bonjour maman. Ah oui, bonjour Sheila. Bonjour na bande ko balandi bakuku na bino bande ko balandi ya Congo Check Check wa bino Landris Makengo wa ila rabino basango na Congo Check politique. OK, merci beaucoup Landris Makengo. Tozé belé kande bo mona ndeko na nga musa moi chaza pembe na ngai pa ko se présenter comme ça boye baye. Voilà, bonjour, vraiment merci beaucoup. Bonjour, dans Balandi, sur Congo Check Check, c'est mon nom, Miabi Baoudjana de la France congolaise. Moi, c'est Balox. Il y a propre. Moi, on a maquillage, je suis là pour vous. Merci. Ok, merci Bandeko Balandi. Na Monique Bolandi, boye qui manque en manque on a pesi combo na ye. Merci Bandeko na nga tona bino na plateau. Lelo na Bandi Bolandi et Bande lui a sujet na biso. Manque on a manque za na plateau fa pesa avis na ye. Tozolo bela sur polygamie. Boyebi de quoi ni neza polygamie. Na zongi ici c'est pas ya papa Franck hein. Papa Franck a pesa polygamie eza bientôt eza mabe. Po biso na Congo to mona ngo na surtout mingi beaucoup plus na Congo papa za na mbongo na ye. Azaki na mwasi moko e communauté ngande na bwana na mbongo mwasi moko fakolia mbongo na ngati fo basi bazale belé kande mama na sentiment mokili azu deuxième et puis ceux qui na deuxième te ayo ko zwa troisième ndena ina to bande ko bazolanda biso baye ba est-ce que polygamie eza mabeto eza malamu. Merci maman journaliste. Polygamie et ko zala malamu pe ko zala mabe. Oui.
Et quand vous avez malamu na tangu yo ozo gérer basio na malamu. Hein, ozo na monimo to mona pas ba West africain. Bazana basi misato na ko moko. Wana polygamie za mabite. Et polygamie est comme kamabe na tangu yo ozana basi mibale mais ozo ko gérer bango malamu te. Vous comprendre? Wana ndi polygamie za mabite. Mais pona ngai na botami na donc na muluba Kasai oriental et pas na biso moko kalonji. Polygamie est autorisée. Au cause on a bâché à 10, ça dépend de bon on a eu. Mais gérer bango on est bien. Merci papa Franck, son la nyo malamu pona yo osani pour ni contre mais papa Franck alobi pona bango ba kwa kalonji hein baluba polygamie eza bien. Faut ka koyeba gérance na ko c'est pas Darling Love taka Darling Love la kanona, il peut ko bisa biso polygamie eza mabeto eza malamu. Mabe pourquoi? Pourquoi? Polygamie, tout le monde a battu. Tout le monde a bon na ye belé habité nga fona bala basi 4. Na habité so eza mabe yo lobi ke eza mabe lo la se ke eza mabe pourquoi? Mutu so aza bon na ye alinga bala basi 4. Basi 4 on est parce qu'on gagne par exemple dans sa 3e ou 4e. Maman na nga kapingolo la sokola nga mai bien. Oui. Azwa temps robomisanga. Nandimi libala 4e femme ou bien 3e femme. So mon bali peut être c'est ça la mbongo ebelé. Ah la mbongo oh. Darling Love boy. Na sentir déjà Darling Love est OK ndela et ça chaud Darling Love lobby. Polygamie eza mabe toujours continuer lundi Landry et pas ça ba bien ceux qui polygamie eza mabe ou eza bien mona mutazo lo baka na ndenge azo monela ngate nga batute nga azo tuna kaka bino ne boyebisa nga to débattre ngo makambo ngo ka bongo do boyeba siko na za bande ko na plateau to partager ba bisa biso pourquoi polygamie eza mabe to eza bien. Merci beaucoup Sheila na ko rejoindre papa Ngai. Oui. Franck na ko loba que eza na deux volets. Polygamie eza bien. Polygamie eza bien. Eza mabe voilà. Eza bien tangu oyebi oza na mbongo na yo. Oyebi ko gérer yango pe oyebi comment ko kumbela. Basi yango moko mibale mi tina 100 femmes selon choix na yo. Eza mabe tangu okomi ekomi chute na yo. C'est-à-dire ozalaki likolo à cause de la polygamie et ici koyeba ko gérer na foyer la foyer en fait pour moi ça sera la dépense na ye moi ça liboso ça la dépense na moi limité oui na kati yote Landry bande ko nanga baluba bolimisanga beaucoup plus na mona ona baluba eza que abali basi na ye ndenge na nombre ya lingaki et après atikeli bango charge na bango donc eza mutu a gérer côté na ye mutu a gérer donc le fils que ya kakaka apesa mbongo apesi côté et puis il est parti bon on a bon bande bandenge ya kosala gérance na bango na mona ngo beaucoup plus bande ko na biso ya baluba. Oui, on a émission ndeki papa font console ba pas bango baluba eza ngo normal. L'essentiel les arts que no mutu na porte na ye tout les arts le nene a tongi ba porte ya moi ça liboso ki atiki mbongo so les arts ba nzungu moko ba kaboli kaka nda sani oyo ya ndaku oyo sani oyo ya ndaku oyo mais c'est qu'on est koloba ils ala kango bien ça côté ça la mabe. OK Darling Love la kanona to sana yo to pesa maloba pa ndeko nanga ujana oui. Oui, d'accord. Je fais si autant, hein. Lopangu moko, voilà. Merci. Non, tout ça la bino na plateau, hein. Au moins tout ça. Même si la canona, mais la main pio. Ah, ok, merci. Bandeko balandi bana pour ça va comprendre biso, hein, va comprendre biso, tout ça la nini. La canona, mais la main pio, hein. La canona. Ok, merci. Tozui avis andeko na biso Ujana de la presse azalea pourquoi moi quand bande ko ba débattre hein dans Ujana de la presse pe ya lobama lobana e je peux passer sa vie na yo selon polygamie.
Merci beaucoup. En tout cas, pour sexy comme ma casse. Ah oui, hein. En tout cas, vraiment, polygamie dans le bango, ça m'a pété, bien pété. Comprends? Et ça, on bien. Selon Kaka, n'engagez pas qu'on tu vas selon Kaka, bon, zuper à mobile, pe bolingo. Oh, moi, si après ça qui pas mobile. Le lot. Et la question, bébé, et la question que tu l'as été. Ceux qui mobile, là, je suis 4 ou 10. La canona, ma chérie, ma chérie, tolérance, ma chérie. Et l'ingé kolobate que non le lot sur mobile azuyo premier bureau ne la kisi que non pas mobile souki. Mobile toloba mobile aza moi mkaza bébé na kolete. Ata comme si manzete mobile azaka bébé. Biso basi toi ba biso ne basi to kola toi la ba maman. Comprendre? Et la kisi que non sur mobile lingi le lot moi si pembe ni toi tu es 2 ans 3e bureau ne alinga côté to moi c'est on a hasard ya kotula. Ça la nini kolanga o jana bien pour la polygamie eza hein to lo bien hein to lo ba pour le biki so mobile a 2e femme to 3e ezate ka che mpandi na ebisala kanona yo na mono za na lira basi ya poto hein pour basi ya poto balinga polygamie te hein pour basi ya poto polygamie jamais oui basi ya poto balinga polygamie te ngai basi ya poto balinga na raison côté on a pena ba maman na poto ko sala bien de bocha bango sa me comme tout le temps mobali oza mobali ovandi na mwasi na peut-être okomi na poto wana oza na ba souffrance wana mukanda te wana nini te mwana mwasi bato ayede yo yo komi ke ozwi ozongisi o en tout cas bandeko nanga poto bandeko nanga basi bosaka bien ndenge bobenga na bobo tie bongo 100 mètres wana pe nanga na pesa bango oui yango na lobi je m'excuse Landry oui parce que moni débat oh se reveut ça na mutu parole et aussi mbaté non to aider non et ça juste oui to aider ne bande kona biso ba se faire comprendre hein c'est la kanona boy la kanona obité on to linga naka oui tant to linga naka tant mobile bali yo to la kanaka pour le meilleur et pour le pire fidélité tout ça mais personnalité, comment on dit nature. Il y a un papa qui est infidélité bon à la moi cité. Parce que et bon na mobile. Parce que surtout une état de la création, donc la Bible, c'est toujours l'homme qui a été infidèle. On va pas appeler ça infidèle mais c'est toujours l'homme qui a eu autorisation. Oui, OK. Notre monarchie, roi Salomon, exemple, il y a roi Salomon, oui. On a la même morale. Non, on a la même moralité. Dans un pays, ça est exemple. Non, on a pas si. Non, la canona, s'il te plaît. Non, on a pas si exemple. Oui, la canona, non, attirer le son de la Bible. Pardon, Landry, oui, on a pas si exemple. On a bien dit roi Salomon, voilà. Roi Salomon, le David, c'est belé maman au rotanga awate. Pour la question avec une nature il y a mobali ezali kozala polygame. Il y a des saisons où on sera bali moisinaye. La kanona, ka moisinaye. Atala baba excusez ou jana. Ba ou jana ni bandete. Atala. Vous comprenez? Mais il y a Landry, merci de faire ça micro na papa Franck pe alinga lo baye pe. Hein? Nazo landa yo malamu. Donc aux un peu chauffé na-bas. Oui, na moni darling là ça déjà na éviter on lobi azalo pas passer à photo hein bon on a photo bo mela. Et pas na biso ngai ni bwana bandeli susu. Soki moi si aliboso na bali yo. Mbongo na ngai permettre na bala ke bala moi susu na ko kende na yo tina libala wana. Oh. Non, papa Franck, on a tout le monde pardon d'aller là. Papa Franck, tout le monde a les acquis à l'époque. On a qu'on a bisonné des alaki que papa qui est la 2e ou 3e femme. Moi, si na ya kumbi à qui on est kobande qu'on a eu. Oui, mais tout le Bernard biso vient à biso ya lelo awa. Po awa neti ne konanga Landry Ndazabo mobile na ya bali moi si aliboso mais akombe maete ke yeni basaki moi si aliboso no tokyo ko bala ndeko non akoya kamba moka ki azu ya bali Aeli Landry oh ndeko na ya moi pas na biso balobaka maman prépare-toi donc sans autre chose que nous bala mbanda na yo yo so yebisi nga bonga na kangi biloko na kei très bien kenda na ko na polygame na remplacer comme ça bon yo kangi za papa Franck donc ba ok balé le moi si c'est lingo laksani c'est que nous avons kambo yo ko kate on peut na polygame mais tout justement
Darling, tu sais, il y a plusieurs raisons. Pour essayer que Mobali, Azala polygame. Il y a plusieurs raisons. Tous les gens dans la Kinshasa, ils ont leur bombaté. Ils ont une cour commune. Ils ont une porte. Comment la façon dont ils ont se comporter. Non, le calendrier ils sont là, ils ont mis bali mususu bakenda ko bala basi ebele par rapport ya mbongo na ye. Dans à sentir qu'habiter mbongo na ngeze ebele, il faut partager en gros. ezaka mpona mbongo ebele te. Oza na maloba. Yo mwasi naza na yo na kati ya ndako. Donc soki na ye oyebaka ta soki loto na couleur ezalaka te. Yo mwasi mimba donc soki na lamuki société na ngai eza kuna ya vert ya rouge. Bon sikoyo boyokanga na yo mwasi tolérance. Na tongo nga mona banduluka chaussette parfois na kolata côté vert côté noir. Donc sikoyo soki na ke pembe na moni kuna penza yanga nyonso ezalaka likolo ya sete. Papa olingi nini chemise nga ngoso na chelo boko balati singa. Yo kuna ozaka kaka kendo lia biloko nona kendo eza kuna na mesa. Bandeko balandi bana poto boyoki papa Franck alobi aza polygame pur. Oui, voilà. En fait, il y a le comportement ya basi mususu etindaka mibali bakende komona akende ko voir ailleurs. Les enfants mususu oni abisi maman na lingaka mwasi na nga un tel point que un mois esalaka nga pasi. Ok, merci beaucoup. Na mona ki to maki moi libanda mingi ya sujet comique et waloba ko sona. Sujet absolument toujours le bela sur polygamie hein bandeko to se faire comprendre toujours bela polygamie eza mabeto eza malamu. Moko na moko fa pesa avina e na rozonga e pa ndeko nanga ujana parce que ezaki pena chochoté na ebate azolo banini. Ujana pona yo peut-être ce qui lelo olingi mobali na bobala naki. Alors bité ujana nga za na mbongo na nga ebele. Deuxième femme ou peut-être traité au côté de mobali moko boye abala déjà moi si maé pana bi uja nana zo deuxième femme okolinga to okoboya. Oui, merci beaucoup. Ce qui mobile nanga vraiment ayé avec non abala d'amant c'est tout premier bureau on attend deuxième ouais. Ce qui vraiment uja na bolingo na oui non ndima na ondima pe na pese ba condition nanga ce qui a respecté en auto continue. Il y a des hommes qui ont condition te ne fils que ondimi juste bofandi na polygamie. On a parce que pourquoi kolinga car pona bolingo na yoto otala matériel te ou peut-être chose quoi ça na mbongo te. So lingi mobile pona mbongo boko avancer te bokata na nzela. Ya na mo somna lingi kaka pour kaza na mbongo et c'est que wana obala ngate pe on a deuxième bureau te poto kata na nzela. Que non na linga ye pa lingi nga pe na lingi mobile na ngape azana mbongo na bi que non lelo na lobby azwa soin na nga so ya bana auto bota so ya famille na nga. OK. Oui. Pona linga te que non na lingi yo aux appels de l'autre côté pour on peut contacter. On de l'autre côté to faire nous ka simba. Merci bandeko Bolandi Landry je m'excuse Bolandi Ujana alobi azana est d'accord pour la polygamie soki alingi mutu na ye ayeko ebisa ye ke non na ngina bala yo deuxième femme ou troisième kondima na ya ko sala d'accord pour na mobile na ye mutu azana ndenge na ya lingela ka mutu na mutu azana ndenge na ye ya comment voir les choses te kiti et pas ya ndeko Landry pour na yo polygamie so mobile kaka ndenge na tune pa ndeko Ujana ya bala yo deuxième femme ou troisième femme réaction avec ça loko boya et tout soit to kondima. Mais c'est qui n'a pas répondre. Ma chérie, oui. Bizarre. Bizarre, ouais. Trop bizarre. En fait, mon bal est un temps à Zoya. Deuxième, c'est bon. Deuxième, c'est bon pourquoi? Parce que pour la Yebi, comment fonctionnent les hommes. Il y a d'autres hommes pour ça. Et alors, s'il dit Azaki n'a deux. Mais différence c'est ça entre troisième et deuxième différence c'est ça oui tu vois oui biki na moko liboso ki we ba ke na mi balé liboso na yebi que grand prêtre mère Aza tu vois oui donc c'est-à-dire yé carré na kota raté voilà kota raté c'est oh et mise tonga roya a kota bakari na biso mbalé pour isimbate donc c'est-à-dire to suki ka biso mbalé donc troisième pe isimbate na za troisième pot
Non, tu as déjà, il y a des carrés libres, sauf que tu as des carrés car. Et Simba dit. Donc, vous, carré mon écart, c'est bon. Nandengo Zalé, il y a un akito kondonio, pourquoi l'imbondi la deuxième femme? Pourquoi pas dire que non, à un ba na ngayote? Non, la lobby que il faudrait la non, c'est pas. Non, c'est-à-dire, ils ont dépendant de la façon pour l'ingwango, ils ont mémé là. Oui. Tu vois? Bon, c'est pas une obligation, mais ceux qui chérissent na yo lingaraming yo na bala, admettons qu'il y a bala, il y a lobby, Landry, il y a zo moi si na nga mi balé. Hein, pour na yo lobby rondima non, rondima. Pourquoi rondima pour na ni polingi ou ah OK. Parce que je veux vivre avec lui. Parce que c'est lui que j'ai choisi. Parce qu'il n'y a pas poninga. Abisinga maman, à part madame, c'est toi. OK. Yo taï na onde que ba deuxième femme bazaka. Maman. Bah considérer bangote deuxième femme. Tu n'auras jamais ma première amour ya mi bal. Pour ebele balobaka. Tu n'auras jamais ma première amour ya mi bal. Tu auras toujours ma seconde. OK, merci Landry. Oui, ebele ya bande kona biso basi balobaka. Eh, biso to ebara, basi liboso ne bazana priorité. Et nga ki fait boya ki fait moi kuta na ba camarade na e, en même madame ya numéro 1 en boya ngai. Ah, te yo za mo se mi balé. Eh, deuxième maman que ma casse est représentée. Oh. C'est vrai. Échangeant. Deuxième peut-être à représenter madame. Oui. OK, merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi Boyo qui Landry tie moka lobi Landra lobi po na ya ko lindingma. Alingi mobile na mingi alingi makashi za vina ujana to koti pande na biso darling love na moi déjà na sentir que ma bezali hein. Ma bezali makashi la kanona la koti na ngamu na Rolandi Bandeko mutape pesi question la réponse na ye yo pour pesa yo po na yo polygamie za mobile ya ye pe na papa mo konzi pe na ye alobi la kanona. La canon, non, ça exemple, dans ce fait ça na plateau, OK. Non, pour ça, mobile on a ebi ya yo, ça papa mo kondi. Pour le comme ça dès qu'il na ko check ngani te non, so na bi kingani comme makamu susu. Oui, papa mo kondi hein, de mo linga to benga papa mo kondi abi la canon ndeza boye ngai. Hein, peut-être non, yo ceux qui déjà to kocha. OK, na mokilo bo banda. Admettons ka bala ino yote. Abala ki mutu mususu aya kuta na bolingani boko mosa mobali bolingani makaso lingi pa lingio. Abila kanona na moina na mbona ngebele fona ka bola mona na basi. Bebele balo baka situ mingi na balo baka to ede pe baninga basi bana pasi. To ede baninga basi bana pasi aya biso. Oui, aya biso la kanona muninga ntela ngala babi moi mungala zala ndumba te. Alobi na bala yo deuxième femme. Olingi papa mo kondi minga bida kanona bala deuxième femme. Ndenge to zalela ka. Oui. Na olinga to tika na kimaka nguli bala deuxième femme na. Wow. Mais vous avez wow. Tu es tant le qui makango, vous savez comment ça me dit. Na kimaka to suka na kimaka. Non, makango moi ça me noté. Na kimaka ngulu na droit ya kolinga makangu na ngamu. Ah, OK. Moi c'est mon bali mi balé. Yo pe poli, on a poli. Voilà. Omoni, nga maman na ngazala première femme, nga tinde na kokufa na première. Oui, merci beaucoup la kanona Bandeko Bolandi, na bisa ki ni koto eza chocho hein. To ko pas to kende bongo te, papa fang pa za mpandi na za na bavina ya za mambolo ba. Papa fang yo siko etant ke mobali, oza kati ya basi hein, yo za mobali kati ya basi okumbi basi ebele, otali ya jono lobi, yo pona yo polygamie za mabe to malamba mama ba boye yango. Balobi te, bamsu babinga na olinga, bamsu balobi nga na koboya siko pona yo, pona ko soksamite mabasi te ko sala ndenge nini. Ngai mo na za grand coach. Serpent moteur ya famille. Maintenant oui, pour ça na botama na makili ya polygamie. Oh. Comment nga na ko za contre polygamie? Na baki na pesa exemple mo ko na biki. Polygamie est bien, na tango zo gérer bango bien. Oui. Tango zo coacher, maman me la so me la mai na ko pesa mai. Tango zo coacher bien d'abord. Mais vous avez calme, vous avez pépélé. Koto yo soko kuna balambeli yo Thompson ezana misu etela boye. Au fungola boye nous allons vider. Que côté kuna ko ka personne na musika sur le sekanyo na zone. Vous y bisaka maman na salbon. Papa Frank na zona mutu na moko sepa na yo. C'est que polygamie est comme mabe na tango nini. Polygamie est comme na tango mabe tango nini. OK, la tango yo mobali. Toléré pas Frank Aloba. Yo mobali olandi sentiment ya mwasi ya donc mwasi mi balé obosani koto. Ozomona sikoyo donc wana sikoyo comme obeta mabe. Oui, parfois le mec n'est plus là tout na yo. Pourquoi bokina kolinga basi mi balé? Ozaki na mwasi na balaki pour les mères pour le pur balobaka. Osani na libel. Mais pourquoi bokina kobima? Parce que bele basi kande bazala na faute. Te mwasi wana sikoyo. Très bien, nazo répondre na moi nani Chibaweza date. Hein?
Oui. Pas exacté. Donc, je veux dire, en français, on vient en une. Sans tabou. Sans tabou, voilà. Tu côté un peu dans moi, sans tabou. Personnellement, donc, par semaine, je peux faire l'amour même 5 fois. Waouh. C'est pourquoi il faut dans un idée basi. Chaque jour, il faut dans un basi. Il faut dans un bango mi balé wana po na kokisa posa na wana. Donc ça la ndio bien papa fangio po kokisa posa na yo faut ça na basi mi balé. Mi balé oui. Pourquoi pas madame yango la kanona otolo madame wana pas ko. Mutuna mutu azala ba choix na ye ba na ye mam na ye bele. Ya yo eza ya yete ya ngate ya yepete. Na kusala moi si soki 5 fois so tomber o komesanisa o. Yanda je m'excuse Ujana na tiré les cheveux parfum Covid on a prêt à koba la troisième femme. Soki na moni ba on bale sur donc ba ça fait. Mais papa Franco ko finir na koba la mokili bo. C'est le moyen. C'est le moyen. Donc on finit na ba la mokili bo. On a besoin pas ça il y a bientôt que sur la 4. Soki moyen so permettre gagner na Côte d'Ivoire ou bien na Sénégal. On court mobimba boye. Basi porte. Attends, très bien. Est-ce que bango bazaka balou? OK, merci Bandeko Balandi to zaki sur polygamie hein, polygamie Bolandi biso bien. Zaki sur polygamie moko na moko apesi ya vie na e papa Franck Alobi pona ye lokola azaluba pona ye polygamie eza bien. Polygamie eza bien pona ye akoko linga basi mibale ou comme personne monique mibale simbité akoko linga misata lobi ye pona ye bo excuser nga na terme akoko coucher na basi 5 fois. Peut-être la journée akoko la il y a linga basi mingi par rapport ya hein to loba ya pour enrichir moi que ma papa lobi pour makambu ya nzoto. Oui. Maman première femme hein désolé deuxième femme pourquoi yeah. Maman la tonga la muki abandi bilamba ake wenzi abandi ko tout apondu abandi ko repasser sokola bana ça va devoir à bana c'est fatigant. Oui. Et maman nani o quand ta douche pas sokola tanga ko tandama et si elle ronfle ndé moko bande ko na biso poto hein ba grande dame ne biso. Alors sikoyo eza nzoto maman eza nzoto ozala kana bango tanga ko sala ngo papa jour wala zaki na posa Alia maman comme il faut. Maman mi kangi papa yo sala kaka. Avec appétit. Parce que on a pas ça wana atali deuxième femme. Na kende kaka na bala ye. Na place au maman zo souka. Il a continué. Donc, si on a la niébène de Colandro, le billet, ça a aidé. Oui, ok, c'est là papa Franck, ça a aidé Mouninga et moi aussi. Mais il y a des hommes, oh yo, baba la moi si moko. Si les lots baza, c'est fidèle. So baza, na polygamie, te ba continue na polygamie t'habiter. Moi si n'angana ka repasser la nga. Moi si n'angana ki pa ka bana. Ka imo moi si n'angana la nga nyo somena butu baza na temps na ye. Ba pas si soutenu bala la fatigué. Et moussala ndok ba mesana na. Mais normalement, mais normalement non, nous normalement moi na moi si ata babali yo. On a accueilli femme de chambre. Oui. Kuna tango azo silisa aye asala mwa musala. Sami pe na butu bazua. Oh, okomo lelo na kokufa. Okufa soko ulingo kufa te. Faut osala na ne prendre réserve. Bah papa Francis je te comprends normalement bébé. Olingio lo ba je m'excuse Ujana Olingio lo ba ke. Donc mibali nyonso baza na basi na bango moko o basala misala basala bazo katana bona butute donc bazwa basi ya mibale. 80%. Normalement eza na catégorie oyo exception. Normalement moi si attends ma chérie. Moi si ko personnaliser débatté, ko personnaliser la vie est normale. C'est déjà s'il vous plaît. Mais la vie normale ça n'a pas place yo lobi wana. La vie normale merci c'est mon choix. OK. Merci Bandeko Balandi. Mais n'est pas normal pardon ma chérie, normal. Moi c'est les marathons. Moi c'est les marathons. Quelque soit au salut Moussa. Merci Bandeko Moi c'est les marathons ça na butu au sala. Moi c'est les marathons. S'il vous plaît toi qui t'a mouké merci na Bandeko Balandi to suki awate hein suite à émission et bon on sentir que ndenge to kende to risque to là na plateau. Bolandi ne comment ndenge apesi avina e ba msuba boy ba msuba ndimi bo poser ki ba question na bino botu na boye batini te ke ba bazana na basi mo comment ba comme na mibale non. Bozala fidèle, bozala fidèle. Mais
Monica. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Merci Nabagno Sobalanda Congo check. Merci beaucoup. Tu commis vraiment na suka. Il y a émission na biso na kotiki la susu moko na moko micro pesa ka juste bambote na bayaye. Apesa mbote na bato balingaka mingi. Na pesa na susu merci beaucoup na papa Sibumu Tombo Mambos mon fils. Merci beaucoup na assistance ya Brandon Brandon pe mon fils tala kaka na ba lebele ba musuta musuna habite ba roya kaka. Na ba lebele na apesa micro na moko apesa bambote porte na bandeko no Sobalanda kae. Priorité aux hommes na pesi micro na papa Franck quelques mbote na bato bauti Olanda yo na émission delo. Merci mingi na ba banso bakolanda émission check. Oh ba reconnaître ngai ba reconnaître ngai. Oh ba reconnaître ngai pété. Ba reconnaître ngai à partir ya chaîne. Oui. Alors bandeko oyo azana posa ki amonika koki na ye ya kozana basi mibale. Ezali mabete gérer ka bango bien. Mais soko Monique okoka na yo ko gérer basi mibale te. Otiki. Kanga garde na yo na okana ye. Papa Franck bambote na bato balingaka. Na pesi bana Allemagne nyonso mbote. Bana Suisse. Bana Lola. Bana Kayemba. Yango wana. Ok, merci beaucoup. Micro eza na ngambu ya la canona mbote na bato na yo moi dire moi suite mukia partir par rapport à sujet na mbote ya bato pas bato nyonso bazolanda. Merci beaucoup chez la couple le mot de la fin na nga surtout na mibali o balingi ke ya bala 3 femmes 4 femmes so lingo bala mais ina on a ka mibali o bazwa mbonga basi ndenge ujana pesa ke exemple mama basa poto so omoni kozana na mbongo te moi ça bato zo travailler na ye kozwa mbongo na ye te pour que ko bala deuxième femme yo troisième femme no quatrième femme so ko lingo bala troisième femme no quatrième femme na yo luka propre mbongo na mo toka boye kozwa mbongo ya mwana batute ne ba utai ko oui ok merci na yo lo ba bongo ba mbote moi so aza vrai moi si okoki konzima mobali na wa balelo deuxième femme te so comme yebi ke okokana tout ce que j'appelle que yone mutozana berere belé bonisa merci la kanona bambote na yo na ba lo moya konzima kaka po wana po soko vandinga ko momona mobala oyo ke lo ma po na bana. OK merci la kanona pesa bambote na batu ba Olanda yo po na mona kozaki mo chocho kita mo muke mela mo mai tato bi makutu metiti mafa peso mai malili makasi pesa mbote voilà bambote belé na 1000 fois la patrona madongo na Suède motema ya fete ngoma bambote na ebele na mon vie kai emeka embeli bulu ya diama motema ya mama Nise bambote na vraiment ebele makasi mon vie Jean-Marie Mubenga solution to ça on rende to yo kanaki puis bakombo qui manga chez là batu na yo tali sous la Suisse voilà j'y peux pendant 5 fois ballon d'or mon vie elamba bambote na vraiment ebele et puis Prêt-à-Color moi ça mondele depuis France na Saint-Étienne bambote na vraiment ebele mais on a continué dans là mon vieux Georges Zunga tete la ke mafumbe depuis Allemagne mon vieux benganga rosalanga bien merci la kanona na ebi kozana sac wana sac la kanona ana saka mabanga tokoti na ngambo ndeko Landry quelques mbote na moi liloba par rapport à sujet na biso lelo na quelques mbote na ba oyo ba ebio bazolanda yo. Merci beaucoup bambote avant la chute oui na aimé voka ba dollar bambote na ya Laurent Makengo mutasala que Landris Makengo abotama ya Laurent Makengo kuna na Paris na pesi bambote belé na pesi mbote na Ada Bonzo Papi Kabonzo muluba moko ya bia wasala que Ada Makengo wako makabonzo wako mamu mamu muluba ba bizu no yango wana bambote lisusu na tonton bio mon petit frère propre mon sopa maman depuis Toulouse ba bizu no yango wana pona ko chuter. En tout cas, bandeko polygamie, et ça l'angolo ko sikate. Banda mokile banda, ezala. Donc bato yo bazali na conviction wana te ya ko bala basimi balemi satu. Je vous félicite. Bon continuer na avancer na bino, moi ça na ba défaut, luka ba façon non surtout azonga. Obonisa voilà. Bato yo ba moni que conviction na makila polygamie, papa je t'encourage.
bala 2 3 4 5 c'est la possibilité Landry ce que monsieur s'il faut qu'il m'ambango faut qu'il m'awakasi pour belé en tout cas tout aucune et la vie là donc oui merci beaucoup Landry to ça ngambu ya ujana ujana santé venait qui chochoter mais qui a pessimo muki abimi ujana mot de la fin par rapport à sujet et puis bambote na ba union sur yo balandaka yo balingaka yo makasi. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Nabi qui vous a palais pour continuer à vraiment. Ça vraiment bien ma casse. Bambo te vraiment ça la honte pour na moni batapoto. Oh, jana le. Jana appelle mbo tete. Boso la mbo tete. Na piate. Nabi pourquoi dans le bibongo. Mon toi tala nga c'est jana c'est kalobi nanga. Mais na piate. En tout cas, vraiment pour na tout qui ne peut na ko citer par rapport ya ba sujet au yopé de tout cholobela. Maman poto, tante na poto, bon mon ami mabete, et ça juste, tout ça comme moi on est là, on est ensemble, y a pas de souci quoi. Donc on a mis bali, tonton et na papa ya poto. Ça te que non de lobby, bon ça là on t'es obligé mon tout est. Net sur ça la mon snow quand ça kaye moko atika kaye moko. Ce que ligne l'autre 3 ou 4 ou 5 à wana za choix na yo. La ligne bino ya trop beau s'abonner massivement na Congo check news parce que nous makamde makambu. Mais quand on mange je salue mon boss si bon moment na muluba ben bon séjour non na Kinshasa et ça vraiment kitoko. Merci, au revoir. OK, merci beaucoup. Merci na bande konyo so balandi ya Congo check to komina suka kanya na baki to komina suka émission na biso. Na banza ke bolanda ki biso na limemia nyoso bolanda biso na limemia bande ko moko na moka pesi ya vina to lobela ki sur polygamie to suki ya wate deuxième ezoya babenga en deuxième partie deuxième épisode boko so quand même bande ko bana plateau pour baki na maloba belé ya koloba ma to te la tango o bana la tamba loba temps plus est il est temps takato c'est la tango le temps c'est de l'argent. Merci beaucoup na metiti manzaki na sima caméra pourquoi pas na mon boss encore merci beaucoup bon séjour les sous na kate Kinshasa na bi ke to nyata mabele na longo bon séjour na yo papa merci les sous na batu nyonso bazolanda biso partout balinganga bakomelanga na Facebook journal le kaki ba komela singa to monyo les sous la pesi mbote na nga na Ertina Missy ma copine privée de cœur Ertina Missy non les la valise il faut changer valise il faut changer ta ka copine na nga de cœur to uti na kinto uti o malti tala kaka na pesi mbote na ba camarade na nga tout est facile ko balanda Congo check ba bisika mabi mikolo Congo check masolo bakomelenga sur WhatsApp ba senga to landa ke émission na yo sur Congo check mbote na bana nyo so facile pourquoi pas dire un grand merci à mon professeur Mubenga ozaki de cœur jour na komelanga esalanga bien et bisinga ozo sala musala na pesi mbote na nga na Pucherine la diva babi fo moniteur international mbote na yo partout mbote na maman Madongo Mala patrona merci vraiment maman aux de cœur merci na assistance na yo assista ki moi na nga en tout cas nzambe ya pambola yo na pesi mbote na mobali na nga babi papa moi na nga quoi gloire mbaya mobali ya pembe mobali ya vimba mobali ya batatu pourquoi pas la banyoso balinganga to komi na suka to kutani mbala sima bye Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo check mama Yasiba Mutombo